Banja Congo Live Television beaucoup na biso solo penza onte ya mokili mobimba to benga misolo awa na commune ya Kasavubu mingi penza na balabala enseignement wapi pa ye kamatami siège ya l'IREC boko lisanga isangi solo penza bilinge et ko le Congo démocratique ba solo penza ba ko bunda bongo pona ntomba ma bilinge mokolo ya lobby ba se bango solo penza te bazali ko bunda na ntina se moko ya kosenga ete na représentativité ya bilenge okati ya seni pour maponomi salimi na inote okati ya Congo démocratique tant na pena solo pour mutu yambi mwana mboka justice Chikona ya zali bongo coordonnateur national ya l'UREC mwana mboka mbote ndeko oui ndeko iyo sana bato nte ya ba kota biso nani ozali na kati ya l'UREC natondi bino mingi na opportunité bopesi biso tosolola na bandeko balandi mbote bandeko balandi ngai nabengami monsieur Justus Chikona nazali avocat pe coordonnateur pays ya plateforme l'IREC oyo esangisi ba organisation pe ba mouvement ya ba jeunes oyo eza na kati ya territoire national. Donc, nous avons travaillé les lots dans 350 organisations ya bilenge. Puis nous avons travaillé dans Makambo Itali, bonne gouvernance, démocratie, droits de l'homme, paix, développement durable dans kati ya Mboka Congo. Matondi mingi mwana mboka justice Chikona sikasika yebsana nino na biso tomona ki ete mokolo malobi bosasa kibongo déclaration moko et bapanisa mobaya ki ebele tomoni ngo leki onte ebitando ebele yokati ya Congo démocratique motu ya penza ya déclaration mona ezala kini. Merci mingi na motuna eloko na koloba déclaration de presse auto sala ki lobby et ezala ko porter sur les Kambo Itali makambo ya organisation ya maponomi ya mikie to pe ba élection locale pe na likambo etali ko bongisa musala oyo seni asengeli ko sala. Donc lobby to mekai ko loba ko pesa position ya bilenge likolo makambo etali ba organisation ya ba élection locale na mboka na biso na makambo ya réforme seni. Les recommandations topé ba makanisi ya bilenge o tozwaki na misala tozosala bilenge tosalaki yango depuis sanza ya mibale topé mois de février o tosangisaki bilenge na kati ya ba café électoraux ndenge komami na sima na biso na banderole de boza komona ezala bi ba réunion o esangisaki ba auditoire ya 100 200 300 au total 1500 jeunes ba vandaki mikolo ko discuter sur makambo etali élection locale. Parmi les recommandations, les bosso ezalaki makambo etali bilan ya seni bilan ya seni tilelo musala basali ko apprécier yango. To soulignaki effort au seni asalaki pour organiser ba élection présidentielle élection ya mokonzi ya mboka ba élection ya ba député ba élection ya ba sénateur na ba gouverneur. Mais surtout to soulignaki que organisation ya élection mokonzi ya mboka na date ya le 30 décembre 2018 et pesi biso oyo moto nyonso asepelaki nango alternance pacifique alternance politique au sommet de l'état to pe changement ya président de la république tozwaki président mokambi ya mboka ya sika pe esalemaki sanke mobulu ebima mingi wana ezalaki côté positif oyo tomonaki na mosala seni asalaki amekaki kodéroule processus électoral ntina étape wana kasi eloko oyo tosepelaki nango te mpe tolobi côté négatif na bilan ya seni eza échec ya seni na makambo etali kosangisa baebanso oyo baza intéressé na likambo ya processus électoral to mpe cohésion ya ba acteurs ya ba partie prenante à processus électoral na banzi wana ba acteurs mosusu ya société civile ba acteurs ya opposition oyo baza ko sepela te ba sepela te pe baza ko sepela te na musala seni aza ko sala. Donc seni alonga kite ko sepelisa ba acteurs nyonso eza la majorité eza la opposition eza la société civile kotia bango lisanga na mesa moko po ete ba contestation eza la te. To soulignaki na niveau wana ke breve eza ba contestation ba conflit post-électoraux lelo boza kolanda comment ba député mususu ba invalider ba mandat na bango na cour constitutionnelle nyonso wana voilà senia salobaki nyonso wana eza parce que équipe ya seni akokaki te ko rassurer cohésion akokaki te ko rassurer en termes ya confiance pour la processus moko oyo eza crédible
yango ba difficulté zati lelo ba conflit post-électoraux et ça ko menacer même fonctionnement régulier ya ba institution ya mboka likambo mibale to betela kisete ezala likambo ya réforme ya seni lelo batu mingi baza ko kima baza ko welisa to koma na niveau ya ko désigner mokonzi ya sika ya seni na équipe ya sika mais bazo bosana ke réforme ya seni obiso ndenge to solo na bilenge etali kaka te ko changer batu kotia batu ya sika non réforme ya seni ezo banda na niveau ya mibeko o eza ko kamba musala ya seni to betela kisete to lobai ke loi électorale cadre légal ya seni eza na ba faiblesse mingi oyo biso to révéla ki entre autres ba contrainte topé mikakatano oyo eza pona bilenge bakoka ko postuler ba élection locale eza ba élection ya muke na ba entité ya muke eza ba élection oyo ba jeune bakoka ko postuler mais loi déjà eza ko poser problème to lobai makambo ya composition na Kinshasa au mona ka bureau seni ezalaka opposition majorité président Zaka société civile mais surtout comme la province dans le secrétariat exécutif toye bakate pour la configuration on est continue à cater ba désigner comme secrétaire exécutif kaka na niveau à Kinshasa mais représentation ya ba force nyonso na niveau à province ezalaka équilibré té likamusus tolobaki makambo itali réforme ya seni et ça kota la voilà loi to betela ICT likambo ya loi na banzi na uti ko lobango lobby to betela PCT na likambo itali participation politique ya ba jeune participation politique ya ba jeune topé bilenge ba kota na makambo itali gestion ya mboka ba élection locale eza occasion o bilenge ba ko kota peut-être pour manifester l'ambition politique na bango na likambo itali présidence députation nationale mais toza na bilenge toza ko kama na ba association ba yebi mboka ba yebi ba quartier ba yebi ba avenue ba yebi ba commune baza na ba compétence pour ba koka kota na bokambi ya mboka na niveau ya nase mais siko ba élection na soki eza organisé te est-ce que ba jeune na ba koza opportunité ya kokota na gestion ya mboka na suka to insistaki sur représentation ya bilenge na kati ya ba organe d'appui à la démocratie lokola seni boyebi bien 2015 2016 2017 2018 rôle topé musala jeunesse a joaki na mboka na biso pona makambo itali démocratie eza makasi ba jeune musu bakangamaki ba mususu bakufi pour la démocratie, les autres sont alternance. Mais est-ce qu'il faut chaque fois tango ba choix et au salema pour désigner ba kambi, il y a ba institution. Est-ce qu'il faut tout continuer à continuer à bilingue bazala toujours pembeni. Yango to betela ki sete to lobaki tour oyo to banana seni. Ba organe ya seni oyo ko ya toza ko insister ba jeune il faut bazala représenter. Musala toza kosala lelo na bilenge na makambo itali démocratie eza kopesa bango expérience makasi je pense que na niveau seni place na bango pesa pour la processus moko inclusif pe apaisé na kozonga sa mwasi mamoke loko lobeli mingi seni bino bokumisi seni na parti positif pamba te ya longi na maponomi alternance salami et ngambo esusu bolongisi bo sepete na misala esenya sala na itali bongo pamba te basusu ba contester na maponomi yango sika ye to si moneno ponte ya bodindo awa seni ala bimisaki balongi lokola ba député ba komaki bantoma bandeko safu bandeko kibuka Raphaël bandeko mingi solo pena ba balongaki sika cour na biso lobi ete bango balongaki te ba invalider bango seni sika iye alobi nini pamba te bingo sape bilenge loka boko beta seni maboko siko seni sika ni sika moyaza la boni te biso to beteli seni maboko te biso omoni toza société civile biso toza naître toza na katikati oya malamu to lobaka ya mabepe to dénoncer bongo makambo pe ya mboka fayu boko lobate société civile te société civile omoni société civile société civile eza opposition te olandingai société civile aza wana pona ko accompagner processus démocratique aza na katikati voilà seni abimisaki résultat OK cour constitutionnelle a confirmé résultat na loi électorale ba voie ya recours pe ezali candidat soka monique ezala seni ezala cour constitutionnelle et puis si verdict ya bien te eza droit na ye ya ko utiliser ba voie nyonso pona ko réclamer biso toko kota na ba considération politique te wana eza musala na biso te musala na biso eza
kotikala na katikati kotala oyo eza malamu tolobi oyo eza mabe mpe tolobi yango tosali bilan ya seni to relever point positif to relever mpe point négatif tolobi yango clairement sikasika awa mpe na seni kuna mpe mwa mbinga mokoti déjà na nsima ya koinvalide badepute mingi tomoni bongo mwana mboka Norbert Basengezi ye adémissionné kasi ye adémissionné na ntango maponami na yeno esili te totikali bongo na baélection locale baélection urbaine mpe basusu sikasika bongo koloba likambo yango toza koloba yango wana omoni ndeko omoni ntango toza koinsiste ke baanimateur tolobaki yango lobi baanimateur ya seni oyo bakoya il faut pas ezala moto oyo akoki te na esika yango omoni il faut bayeba kopona bato malamu bayeba mutu nini akokamba ezala te mutu akokima baresponsabilité na ye avant nga namoni démission ya vice-président eye na ngonga voilà eye na ngonga malamu te ye ifalaki azela parce que eza musala basali ensemble ifalaki baporter responsabilité yango tina suka totala mais démission yango tozoboya kosala bacommentaire mingi mpo baraison nango toyebi te toyebi baraison nango te mais je pense que soki tokomi na niveau oyo baanimateur oyo bakoya na seni tour asima baza bato moko na baprofil oyo biso topesaki par exemple tolobi il faut pas ezala bato oyo baza na bafamiliarité makasi na baparti politique par exemple président ya seni oyo akoya il faut pas tokoma na bascène oyo ozomona président ya seni ozokuta ye na kati ya baréunion politique non ozomona biloko wana nde etindaka tokóma na baka ya badémission et puis baprocessus moko non apaisé parce que moto aza kobanga koendose résultat ya mosala oyo asalaki babengaka yango fuite en avant eloko biso toza kosenga il faut ezala baacteur moko consciencieux baacteur moko baza capable ya koporter baresponsabilité na bango capable ya kodérouler processus électoral selon bacritère nango bacritère ya processus électoral ezala nini processus électoral il faut ezala apaisé il faut ezala crédible il faut ezala transparent il faut ezala libre ezala démocratique chez bilenge na baacte ya mobulu mais tozolinga to aider bilenge basapproprier processus électoral mpo ezala pacifique ezala crédible ndenge nauti koloba voilà sikasika awa bino mpe bokosenga bongo bilenge bakota na kati ya seni bakota mpe na kati ya gouvernement ekoya yo liki solo pene na ekole biso Congo démocratique bongo bakamata bilenge ebongo bandeko bakolo bakalakala basala kaka obe na gouvernement loka bandeko mende bandeko shio kitundu bino bilenge liki biso te bokamata ebongo na ndako ya mapoto likambo toza kobundela lelo likolo ya likambo ya participation politique ya bajeune eza likambo tobandi yango lelo te eza bitu bato za kobunda sio bino bolandaka bomonaka ndenge bafemme bana basi baza kobunda te pour la participation politique et représentation des femmes au sein des institutions Congo na biso bazolobaki non moto nyonso nde abetaka ntango balobaka ke avenir ya mboka eza na maboko ya nani ya bilenge siko nga naza kotuna soki tozotiaka bilenge pembeni mosala yango bakoyeba ndenge mpona koasire avenir ya mboka yango ata so tokoti na définition ya développement babengi développement durable. Développement durable eza korépondre na babesoin ya lelo tout à protéger babesoin ya bagénération future. Génération future oyo ekogere sinde bilenge oyo baza lelo soki sikoyo baza kotravaille esika moko te na bakulutu oyo obengi bakulutu badoyen baancien oyo bazalaka wana soki bilenge bazotravaille esika moko te na bango yo bazi ete expérience yango bakoyeba bango ndenge nini mosala yango bakoyeba bango ndenge nini. Et puis alors on a inaloba les jeunes congolais bilenge à Congo baza bilenge baza na ba compétence baza na volonté baza na engagement baza na patriotisme na bolingo mboka to mona ki yango na makamyo sur les kanaki avant ba élection comment les jeunes se sont engagés à pembeni ya ba confession religieuse et zala ba confession religieuse ba jeunes bazala ki au front pour la démocratie mais est-ce que tango komi na ngonga ya ko gérer na kati ya ba institution il faut continuer ko tiara bilenge pembeni est-ce pas ba bilenge bosala ka ndenga mabe bokena ba pesi bino mbongo bokei bobundi ba pesi mbongo bokei bobebisi yango ba mona ko ndenge mutu ya bilenge ya école ya biso nani kokite nanya lobaki nanya lobaki ne tumba ya démocratie o le to ko be ya démocratie bilenge boni ba pour ba bakenda kite bakendaki pour 2000 francs 5000 francs ngana retourne la question est-ce que mikolo oyo baza na politique ya mboka to pe baza na société civile ya mboka bango nyonso basala makamba malamu mituna wana kemba mwe pa nkumu ya école Congo démocratique est-ce que bango nyonso oyo baza wana mikolo est-ce que basalaka likambo kaka ya malamu
Donc lokola bango pe basana batu ya mabe na batu ya malamu na kati ya bilenge pe eza na bilenge ya malamu na bilenge ya mabe mais nga na banzi ete bilenge toza ko travailler na bango lelo baza mingi o baza na compétence et puis likambo yo bengi ya ba 2000 3000 francs mobulu o les conséquences ya manipulation politique faut to lo bakango il faut ba responsabilité za partager. Ce sont des jeunes au bazar manipulés par qui? Ils ont par mikolo au bazar la conscience de encadrer ba jeunes. Bazo utiliser bilenge lokola ba marche pied, lokola ba bouclier humain pour na ba raison politique au ils ont infondé. Yango alo somo na bilenge bazo ki ndozo bilenge au bazar moins esprit bazar encadré te bazo ki tsaba na nzela na ba 1000 2000 francs pour na kosa mobulu. Yango moni l'IREC à s'engager à travailler na ba organisation na ba mouvement ya ba jeunes pour na kopesa bango ba capacité na minute toza ko sala émission oyo na kati ya grande salle kuna soko koti okuta bilenge baza zo formation pour bayeba comment participer na gestion ya mboka de manière responsable. Nga na banzi ba politicien mboka na biso musala ifaki basala yango wana ifaki baya bakutana na biso gouvernement constitution lobi yango te pouvoir public il faut accompagner ba organisation ya société civile o ezako participer à processus de développement ya mboka. Mais est-ce que le gouvernement a appuyé à initiative locale de ça? C'est rare. Mais les politiciens, ils ont manipulé bilenge. Ceux qui bilenge ont manipulé. Lobby classe politique a manipulé. Ils ont manipulé. Ils ont encadré la sensibilisation à ma capacité. Et la moussa bango ba balala ki lokola to biso to robeta to lote to lobaki to longi tumbango po itumbango eza munene. Mais lelo l'IREC aza kosala musala na ye na ba moyen o aza nango toza lelo présent tozo travailler na ba organisation na kati ya 11 provinces ce tozo configuration ya kala na ba chef l'union toza ko travailler mais pays eza munene biso to bandi lelo toza ko continuer selon makoki na biso parce que tozo croire na vision moko jeunesse ya RDC eza chance pour la mboka participation citoyenne na ye il faut ezala na logique moko il y a responsabilité, il y a patriotisme, mais il y a collaboration constructive dans les institutions, il y a Mboka. Il y a un moment où insister sur le fait que les acteurs politiques, les pouvoirs en place, il faut comment orienter jeunesse. Jeunesse, il ne faut pas à la caca, marche et pied. Donc, tant que commis partage les gâteaux, il y a pouvoir, Bobosani, Botikier, Libanda, mais ce qui est commis est la manifestation, marche, ville morte, sit-in, oh ce qui n'est allez, jeunesse liboso, ah mais ma banderole, ah ben on peut essayer 1000 francs, 2000 francs. Bah quand tu encadrer jeunesse, bon côté mboke kokufa parce que un pays qui n'encadre pas sa jeunesse, c'est un pays qui est appelé à disparaître. Bah on y so bazar les lois na bazar au camp. Kalate, bah aucune retraite. Kalate bah kolemba. Est-ce que bazo banza banani bah pour remplacer bango? Bah oyo bango bazar pour préparer pour remplacer bango. Est-ce que bazar porteur y a ma valeur démocratique, il y a ma valeur, il y a bonne gouvernance pour nous assurer que lobby Congo est camber malam. Je ne pense pas. Si bien non mon ken les Congo lobby à retraite wana. Est-ce que n'amboka na biso sur le penza ba politique ba koli makasi ba keneki retraite. Pas battu donc comment on mboka ngwa de kino moi lelo boya sala ki na seni azala ki bongo procureur ya république aleki bongo beta puis 3 fois ministre. Si c'est comme moya ko sala moi mboka la mère mene moi mboka ki ngwa ku moi bazali mingi basi ba koli. Est-ce que n'amboka na so penza bongo bon motuna wana eza makasi nga banzi ete motuna eza motuna oyo tuna bango solo bango moko bilenge yango bango moko batata babanda politique yango kala na banzi ifo na obanda otuna bango avant ya otuna biso soki baza kosala mosala yango na banzi ete baza makasi na banzi ete bazo continuer kosala po baza makasi peut-être aza kobela matozi mingi solo penza okimi ko ya na biso kasi trop contenté ya bodido na manaka ya moyeko ya to libana no mamo question d'actualité to mona kibongo mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ya utaki na mboka ya bapayasi mabongo mibudzo minaye koleka na kati ya prison ya CPI sika zongi ni kolo ya Congo démocratique pour bongo sala elongo ça na biso bino bozali ba société civile ozungi mwana mboka Jean-Pierre Bemba azali mongo moko ya kati ya lamuka bino bomoni boni na discours ya salaki na mboka Jean-Pierre Bemba azongi na mboka na ye aza le bienvenu mais kozonga na ye tolandaki discours a salaki a insistaki que aza ko s'engager na likambo etali intérêt supérieur ya peuple ndesika musala biso toza ko sala
na oye azo s'engager tozo kutana nene esika wana alobi bien qu'il a s'engager pour na makambo etali respect à intérêt supérieur ya peuple eza malamu eza décision eza engagement moto sepeli nango mais eza occasion to lobaki bai opposition ya mboka na biso batika opposition pour na ko satisfaire ba individualité to pe bo moto na bango omoni opposition soki esalemi malamu esalaka équilibre par rapport na pouvoir en place pour na ko garantir intérêt à peuple au côté de la société civile. Au cours de la meeting, au sali plein, le quoi musicien, bah image na yo etamboli na ba réseaux sociaux. Mais il faut mettre toujours question. Opposition aux sala. Est-ce que ils ont permettre qu'on contrôle la majorité à Kambamboka na intérêt à peuple. Il y a un peu de ce pela qui tango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Lobaki, pembeni ya mwana mboka Fayulu, Martin Fayulu, babaki bako s'engager mingi pour na respect ya toloba ya droit ya population, respect ya intérêt supérieur à peuple, amélioration de conditions de vie à population, puis pour la bonne gouvernance pour que corruption, détournement des fonds exalaté. Et dans la phrase moko Lobaki dans ce plan makasi mbongo ya mboka il faut servir population, il faut pas servir ba individu ba tonga ba immeuble. Ce qui opposition et ko appuyer biso na msato za ko sala pour na contrôle citoyen. Ce qui opposition et ko appuyer pour na ko contrôler pouvoir na ndenge nini ba dépenses ya mboka zo sala ndenge nini ba politique ya mboka ba politique publique ya mboka zo répondre na ba besoin ya population et ko sala malamu. Et si ka wana nde toza ko zela vraiment ba opposant na biso. toleki na ino wana pamade soki toyebi bongo totelema esika mona tokoluka tolala awa biso na bino bandeko balandi sikasika le 30 juin ya boye tozali bongo kolengela mibu ebele mpena koleka bana tozaka bongo lipandasi ekolo so Congo démocratique kasi mokolo yango ekutani bongo na milulu ya mwana mboka Martin Fayulu kosalisa lokola ye abengi yango toloba bakoloba ete ekozala bongo soulèvement populaire kasi bilenge nde bakotambola na kati wana te bino sikasika bokamaka bilenge nini bokoloba ndeko Fayulu nini mpe bokoloba na bilenge lokola bayi société civile. Bon, d'abord, manifestation populaire, manifestation publique, ils ont reconnu dans la Constitution. Dans la Constitution, Motonyo Soigné Salango, il faut essengeli asalango na kati ya respect ya mibeko. Biso préoccupation na biso ko insister kimia eza na kati na mboka, justice pesa na kati na mboka, injustice eza te, corruption eza te. Soki manifestation oyo mwana mboka Martin Fayulu a annoncé ko salisa na date ya le 30 juin oyo za date oyo tokanisaka mokolo ali panda, je pense que eza na droit na ye, droit constitutionnel na ye ya kosalisa manifestation wana. Mais appel au biso toko lancer na ye d'abord na ye moto aza ko initier yango à s'assurer que ba manifestation wana ekoti a liboso intérêt supérieur ya population. Na kati intérêt supérieur ya population eza likambo ya kimia. Ceux qui ont la manifestation pour ezang sa population kimia alors wana biso toza na kati te. Ceux qui ont la manifestation pour na ko exprimer ba droit na yo na constitution par rapport à likambo moko o sepeli nango te eza droit na yo mais au veiller il faut qu'on veille na respect ya mibeko ya mboka pe na kimia o population za nango besoin. Eza pe occasion pour na biso ko benga na bakonzi ya mboka ezala ba police o baza na responsabilité à ko protéger tout pena biloko na bango to bengi bango bazala trop professionnel ceux qui manifestation kozala ba encadrer manifestation balingi ko s'exprimer s'exprimer normalement to ko ya tena ba situation to mona ki yango na 2015 to pe na 2018 to lokota bibembe lisusu po to yebete na kati kaka bilenge nde to kolela donc espoir na biso toza ko rappeler encore une fois professionnalisme ya police ya mboka na biso toza ko rappeler yango toza ko tikate ko beta sete na likambo wana manifestation eza reconnu na constitution to base ete mokonzi ya mboka sika il y a l'acquis pe azu engagement ya kozongisa état de droit. Je pense que engagement azu wana aza ko se débrouiller lelo bien pour na retour ya état de droit na kati ya mboka na biso et sengeli ete ezana ba chef ya la police pour ete batika la professionnel ba insécuriser ba manifestante pe manifestation so elekana na kati ya kimia. Je ne pense pas que soulèvement populaire des allons toza ko souhaiter
mokolo à l'état toujours ça mokolo la commémoration ya indépendance Congo pe ba congolais eza mboka pe peuple eza na maturité makasi omoni avant le 30 décembre 2018 mutu nyonso azalaki sûr que mboka oyo ezokende na kao avant tokóma na élection mais ezala force ya opposition ezala majorité ezala société civile ba force vive nyonso ezalaki preuve ya maturité politique yango omoni lelo Congo ekendaki na kao te mpe ekomi exemple ya démocratie na kati ya mboka na biso. Matondi mingi tokomi bongo mpenza na suka ya manaka na biso bandeko balandi ya Congo Live Télévision toyambaki bongo po ya bino Monsieur Justice Chikona azali bongo coordonnateur na kati ya l'Irak lisanga moyesanga solo pena bilenge ebele moko lisanga société civile matondi mingi solo penza na mwana mboka Roger Luma molobeli ya président esenge solo penda okomisaka bongo maima surtout sololaka na kati binaka na biso epai ya nkumu po ete ayanolaka bongo na biyano ya bilenge bakolo mpela moko bato banso matondi mingi bongo na ndeko Roger uto mboka Afrique du Sud mpela moko lisusu na mwana mboka Maurice Makanda mobali ya mamaida depuis Chicago na États-Unis d'Amérique ndeko Maurice Chikona maloba ya suka na bayebaso balandi biso baye diaspora na kumu ya ekolo mpe banso po te tokabwana mpela moko bilenge tobosana te bilenge to insister tobengi tolancer message na bilenge baya kosangana na biso na kati ya plan représentative oyo toponi bakambi mais toza na difficulté makasi na likambo etali démocratie participative démocratie oyo epermetaka moto nyonso atia loboko na ye na likambo etali musala po ete mboka ekende liboso ezala baye baza libanda ezala baye baya na kati tosangana totravailler tosala barecommandation oyo ekopermettre bakambi bayeba kokamba mboka malamu tosengage na likambo etali contrôle citoyen totonga mboka na biso ekende liboso mpona bilenge tobengi bango baya korejoindre mosala toza kosala lelo toévite action citoyenne oyo ezangisaka kimia na kati ya mboka mais tosala participation citoyenne oyo eza kotonga mboka oyo eza kopermettre biso tokolaborer na bainstitution ya mboka mpona intérêt supérieur ya mboka na biso. Mpe nini bokosouete na nkumu ya ekolo oyo asala nini mpona bilenge mpo tokabwana maloba ya suka mpona nkumu ya ekolo eloko ya liboso engagement oyo etali état de droit mpe respect des droits de l'homme eza engagement makasi mingi bazoyebisa bazolinga bafaire croire na mokonzi ya mboka ke eza engagement moko oyo ifale pas azwa c'est faux bao basoen ministère ekotravaille te sans un document politique de référence soki document politique eza soutenu na baloi mpe na baarticle ya constitution je pense que tokoyeba bien eloko nini gouvernement elingi esala mpona jeunesse congo esika wana te toza kozela prochain gouvernement matondi mingi na bebaso bandaki biso onte ya mokili mobimba tala pene pa ekati totie bongo litono na maso etobongisaki mpo ya bino